Tant lobby Asbel association le lobby comment qu'on légaliser ba document l'état pesa biso ni non hôtel de ville les ali papa na biso chaka Congo bureau to yebité to mona ka kaka otambola ka yo moko na moto okota ba bureau yo moko lelo il y a des jeunes intellectuels yo bozara nous arana milliers structure wana pe bazo mona ka c'est comme si M sous bagopé ça aide moko yo na poche na peut-être ko misa ko 8000 côté 1500 na famille yo pe 500 ska on na poche et lelo lisolo a vie de l'heure à Bali to moni chroniqueur mon côté to chroniqueuse mon côté a meki ko lobela par rapport étape au vie de loin à kuta inango batutu bane ko zela liwa vie de loin et belé bazela liwa vie de loin bazela rage to la muki na tango vie de loin à Koufi mais l'autre la muki na tango vie de loin à Bali et waso to meka ki ko yeba moi likanisi mais waso banda théâtre depuis l'indépendance grâce à papa na biso Chaka Congo mon atie botelelanga Congo température ya maman Rosette et la fleur Nadambu. Après avoir défilé là-bas, cité Pola, mais cette fois-ci Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette, la fleur d'amour, jeune à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Nous avons information à temps réel. Congo Température. Et yena mo pepe asika. Ya tobina Congo Température. Et yena mo pepe asika. Bienvenue ma chère internaute, il y a Congo Température avec votre émission Analyse sur le net, émission Lolaka ya Congo, émission et ça la rabino plaisir, émission où vraiment tolingami ming to sala analyse makamozali kolekana na internet yango to benga analyse sur le net. Merci beaucoup Igor Mintu Motema Denis Fabiano. Je dis aussi un grand merci à mon cordon Shadrach Biscoret qui est toujours là à mon côté. Un grand merci à maman Rosette Le Fleur d'Ambour, notre maman, la patronne de notre site Congo Température. Bisiga Peggy, c'est un lundi, ça va vraiment esprit. Et je dis un grand merci à Claire Boboula, lui on l'appelle le million garçon de Paris, le baby face et l'Ungabana Mike, Cassement Nibabiye, Wasser Ezaka ainsi Manangai. Merci beaucoup Henri Modogolongo et j'oublie pas mon papa Joe Lili Atal en chair et en os, Oazali sponsor et producteur Nanga. Bana poto bana le monde entier. Analyse sur le net lelo, toujours le bela deux étapes. D'abord étape à Liboso, toujours le bela marambo vie de loin. Vie de loin, félicitations à toi parce que oh biso batamukil to kanisaka, yango nzamba kanisaka te. Vie de loin to moni vraiment étape vie de loin outi ko le kanango par rapport poison à vie de loin. Oh batu baloba ba n'importe quoi. Oh vie de loin ça empoisonné, il faut qu'il ne va voyage batum susu. Ba kosa même batapoto. Balia bambongo batiana ba poche pour ne pas aider vie de loin le solo à poison. Donc Tokolo Bakarake, c'est lui qui s'excuse, s'accuse. Bato nyonso o lelo baloba ki mabe ya vie de loin vraiment na olingake bota la place grâce à Nzambe et comme elle vit de loin. Lelo vie de loin marié. Muto azala ki na ba problème parce que balobi ke na libala faut qu'on est complet. Vie de loin, artiste comédien o apesa biso plaisir humoriste o asekisaka biso tilelo akoma lokola icône lokola vena so ngadia dia ngadios lokola vena biso ba sans souci donc bino bolingaka ke bato bapesaka biso plaisir bato balongola biso ba stress pona to seka bolingaka bakende vie de loin Nasir lelo ndenge déjà mère à côté na palais puis en plus à Bali mwasi ya Kinshasa botika komimaka ba fausse information boye daka bato bo compatir mawana bato yo bazana ba problème mais na internet ezara nango lisu bongo tie tant mutazu problème bato bazana besoin ba sa analyse mais tant bozo sala ba analyse bato bazo tala yango bazo kamawa bino moko bato boyaka pona bolobelaka pona bo informer bo communiquer bozo chola et lelo lisolo a vie de l'heure à Bali. Tout le monde chroniqueur, mon côté, chroniqueuse, mon côté. Ameki kolobela par rapport étape au vie de loin, à Kuta Inango. Bande gonabiso, ya poto, bande gonabiso, ya Afrique, bande gonabiso, ya monde entier, même bande gonabiso, boza na Canada. Bon, mon qui comment, sujet à vie de loin, et ça qui plus de 5 mois.
na internet état de santé na ye epesaki bino mawa eza na bandeko mosusu bapesa banuméro de bacompte na bango mpo na bakende baede vie de loin bandeko na biso mpe ya poto babenga biso oyo bapesa mpe mwa lemeya mais ekomela vie de loin te. Et tant que état d'esprit artiste comédien vie de loin, merci beaucoup parce que azaki na moral moko malgré ba problème azaki na ngoma to bana mona vie de loin na matanga babi moto azaka na mawa batu nzamba tika ka ete batu tu bane kozela liwa vie de loin et belé bazela liwa vie de loin bazela rage to lamuki na tango vie de loin akufi mais l'autre lamuki na tango vie de loin abali la vie continue nzambe ne muta yeba jour a mbota mana jour akufa même biso moko batu ba humain jour to bota mara etikala na ngokaka date de naissance mais yo moko yeba te na libumu okobota ma mukolonini po kokufa mukolonini ata ba parents oyo ba memaka biso ba maman na biso ba memaka biso na libumu akoza yebi ke non zeme komi ya 9 mois ma yebi jour o kende ko accoucher te nazo pesa encore félicitations la vie de loin état d'esprit moral ndenge bana koloba kaza vrai chrétien nzamba kotika ete et lelo asali biso surprise tango bino bozozela liwa mais ils ont préparé au ezali pour na vie pour na zaki na confiance ya nzambe moko lobi ke na sala batu mabete lelo bomoni vie de loin azali ko se rétablir malembe pe merci beaucoup na madame vie de loin oh vraiment et mon ani ke alingaki mobali na ye parce que internet c'est comment partout lisolo internet même biso na Kinshasa batu ba koma koyeba déjà tango za l'information za likambo moko boye mutu afana na kin surtout so za lisolo mo za choquant eza lisolo mawa est-ce que bondimaki ke moi si a vie de l'homme sera yeba ki ke vie de l'homme okufa parce que vie de l'homme peut sur le tal les années peut richeté azar artiste comédien oh lelo à se baza na domaine na yo eza théâtre comédie donc azape icône ba comédien o ba leka to yebi bangadia diangadios ba sans souci ba tout ebelé ba maman e waso lelo père son âme maman na biso e waso to pesi merci beaucoup na gouvernement merci beaucoup na artiste à danger parce que ata ba lobby ke mais soki to mona ki pe maman e waso to meka ki koyeba moi likanisi maman e waso banda théâtre depuis l'indépendance grâce à papa na biso Chaka Kongo on a to kokota na sujet mibali mais ma solo a vu de loin to pesi kaka to bois ki ba fleur na biso na couple wana couple vu de loin na madame moi si qui toko comme on ezokima je pense que bande on a biso o ba Rolanda analyse sur le net yango ne makambo fo salimaka tango bino bozo critiquer mais boyebi makanicité ya mutu to ya nzambi merci beaucoup na bato nyonso vraiment ba assistant qui vit de loin oh vraiment ba meka qui ko contribuer pe na liba la vie de loin et surtout bolingo pe za na ba artiste comédien parce que to mona ka ba artiste comédien eza na matanga eza na libala bazaka bango na bango donc baza soudé merci pe na bato botika qui vit de loin te na ba conseil parce que bato belé bakanisa ka qui vit de loin kokufa mais tala nzamba bakisele so mikolo ne na ko bakisa mikolo na e ko sunga lelo marié abali pe officiellement parce que ba mabala misusu za ba mabala kaka kanga lupango bo été vie de loin bozo mona ke place nzamba sala makambu na ye nzamba zalaka jamais limité lisolo na biso ya lelo
par rapport à vie de loin, ezara ko remercier ye, analyse à lelo. Ya mbo moni na tali na ebisi bino, botala étape oyo vie de loin outi nango. Botala na étape oyo vie de loin outi nango, makambo vie de loin moni. Soki azaki na moralité malamu te, akoki jamais komemaye na mariage. Donc balobi to bala pour le meilleur et pour le pire. Moi si wana a mérité na vie de loin. Parce que makambo nyonso vie de loin a outi komona na ebité. Il faut yango bolinga ka bokutana na basi ya ba vie na bino. Balobango on se marie pour le meilleur et pour le pire. Bino bakasi na tana nyonso bino bonde ko sala ba image vie de loin empoisonné. Moi si wana yebaki yango te. Akoki pe ko changer à vie. Na bala mobali wa kokufa lobi. Makanisi ya bino batamokileza makanisi ya Nzambe te. Merci beaucoup Lelo vie de l'un père de famille, responsable, marié officiellement. Et kamusibino. Et kamusabino te po o Nzamba salaka et kamusalaka bato. Na utaki koloba makamwa mame waso. On a remercié Chaka Congo. Pour na mame waso lelo génération ya lelo eyebaki mame waso bato bayebaki te mbula nini mame waso banda théâtre mais to mona ke na ba image artiste à danger papa na biso Chaka Congo aida pe bisot parce que l'autre banda olobake l'artiste ne meurt jamais et baloba nini l'artiste ne meurt jamais elle ne meurt jamais mais les œuvres restent je sais pas. Bah est vrai, il y a des artistes na biso bane kotikala. Mais ba musicien na biso, na ba artiste na biso comédien, ba artiste sont en général. Bah d'ailleurs bazuka problème boto, to surtout que artiste bo akufi. Bazo kufa be ba pauvre. Sokoda malgré que lelo yeme, structure wana ya Sokoda, il faut qu'on fasse ça parce que ba artiste baza ko kufa le rôle ba soso. Tozo mona kutu to moni vima ke na ba régime oyo tikoleka ne ba komi ocha poids kale zaki bongo te tala vraiment maman na biso waso azali comédienne ya liboso o banda théâtre na 1963 na série Indépendance batu ba yebaka yango mwana mwasi oh bah belge bah à l'époque oh de doit na télé Zaïre avant coup du théâtre de chez nous mais papa na tout Chaka Congo ida ki biso baneko kene pa mame waso zo bela boyna boy les lots qui peut mame waso kunama na honneur c'est grâce à Chaka Congo maman na biso waso même famille na yeba kiteke mame waso ba kolela na stade de martyr tarante botala ndenge ba obsèque ya mame waso elekana ki kitoko tozo lingande boy Sokoda vraiment bon mekako aider ba artiste na biso parce que boza wana pona ba droit d'auteur. Bon, aider bango. Baza kokufa ba pauvre. Et comment bino lelo makamba papa lutumba lelo to boité par rapport masolo mbongo ma compétence les a raté ma ki mukolo les a raté. Quand on parle de l'organisation, ça veut dire que organiser quelque chose oyo kozala remarquable. Oyo kotika la paix historique parce que matanga papa Lutumba ezala matanga moko historique parce que il est le poète de l'Afrique. Il représente la musique africaine. Icône. Papa na biso Lutumba lobaka yango na matanga nanga bo cotiser te de son vivant. Merci beaucoup na gouvernement. Merci beaucoup na bato na bazoka likanisike. Hommage à papa Lutumba de son vivant. Tomoni lelo
place au boche monument yango nde place bat bazali koya eko extrali place touristique parce que soki gabonais ye akomona place ya Papa Lutumba babengaki philosophe poète Papa Lutumba akufi awa te akufi na poto ti papa na biso Bruno Chibala Nzenze aza mwana kinkinwa ti andimaki ayamba bato wana yambi Félix Wazekwa Mama Chala mwana Paulin Mukendi ainsi que na bato bazalaki wana bozomona te ke aza icône papa akufi lelo lobi primature yambi ba musicien et yambi babenga bango banani donc toloba aza lokola mutu ya culture Paulin Mukendi o tebi lelo babloko Paulin lelo asala et surtout soko tali ba émission aza mutoyo a basé mingi na culture ayebi culture ya mboka na biso ayebi comment couper sa valeur na ba artiste et musicien na biso yango alobaki yango adage wana loba yango aimons-nous vivants tomonaki yango lelo yo entre Verkis ki amongana tomoni yango Paulin Mukendi papa na biso Chaka Congo yazalaka na artiste en danger alobaka yango ke azande na besoin ke bato wana bazobelaka o bazokufaka bakundama na honneur et comme il a ba intérêt na matanga ya Papa Lutumba Simaro na ba musicien binomoko merci beaucoup na premier ministre Bruno Chibala lobaki ke biso gouvernement tolobi yango matanga ya Papa Lutumba tokocha ba moyen na biso en jeu pona obstacle na ye eleka na bien tangu bochak monument wana boyebi mutasalaka monument wana lelo pa zate papa na biso liyolo ye mutasalaka monument wana yango bande koloba aimons-nous vivants ba Paulin Mukendi baloba yango ba bango tu bazaka ba chaka balobaka yango ke ba honorer Papa Lutumba de son vivant parce qu'il y a des jours tango bimaka aimons-nous vivants ya Paulin Mukendi. Est-ce que depuis basali monument on a ça fait sali déjà 2 ans et mon cordon Shadak discorrect ba initiative boye fo ezalaka ba initiative boye ezalaka bon honorara batu ezala te kaka ke tango mutu akufi bamisu na bino ekomi kaka mavondolo boyebi ke pake kobima tango mpe mbongo ngo kobima bosala dépense mpona makambo ngo ebima peut-être bana ya Papa Lutumba bakoko mpe batikali bomoni ke papa na vi na ye tango na Papa Lutumba ekomi lokola baintérêt tala lisusu likambo oti kosalema manager ya Papa Lutumba bazoluka bato oyo ya famille o bakokende bazwa baaccompagner corps tina Kinshasa délégation kende elongwa Kinshasa ekende poto mpona ya na matanga na kini Papa Lutumba aza na bapetit fils Papa Lutumba aza na bapetit fils aza mpe na bana na ye malgré bana na ye misusu baza na poto bamamba famille na ye mpe bazali Papa Lutumba atiki baniese bacousine na baoyo ya bokola baza bamembre ya famille oyo esengeli fo bakende basala lever du corps à partir ya poto mpona baya nango Kinshasa mais botala kaka intérêt lisusu intérêt longo na pa na ba musicien et pas pour na organisation pour na mbongo et quand il lisusu manager amemi yango sous na famille finalement pourquoi biso ba africain tozana ba mentalité changement de mentalité kozongela biso mukolo nini bandeko yo manager azolinga mema pona bakende poto baza bandeko Papa Lutumba te ni ba musicien ni ba camarade Papa Lutumba siko to komi wapi ndeko Eliezer nenga lobaka to komi wapi makamutindo oyo donc mindondo na mindondo intérêt na intérêt yango maloba o Papa Lutumba bilobaka ayembaka mabele yango lo tozomona d'abord makambo kaka ya intérêt ya kokitisa batu papa na biso Chaka Congo toyebi kenge yango na ndeko lobake papa na biso Chaka Congo
asala structure wana eza nango bien mais ezalaki protégé te na l'état artiste en danger pe en plus papa na biso fallait azala vraiment na bato mayele parce que eza eloko moko elamusa bato tomoni na réunion maman na biso tchala mwana na maman na biso Miliabel ndenge bazokitisa papa na biso aza responsable voilà papa na biso mpe Chaka Kongo azalaki musicien devant caméra ata yo moko vraiment bamama na biso yango mpona nini kokitisa bato makambo nyonso ekoma kaka bino bokomona makambo tuso eza na baimage bomoni nde mitema na bino ekiti te babi respect ezaka réciproque respecte moninga mpona mpe moninga respecte yo malgré erreur na ye mais tomoni mpe ke moto azalaki mpe ami fidèle moto azalaki mpe pembe na papa Lutumba Chaka Kongo papa Lutumba bandaki koyamba ye malgré na basuka awa po papa Lutumba mpe azalaki papa moko azalaki mystique oyo alobaki ke na matanga na ngai na boyi bakotize mpo nango mais eloko oyo eleki tolinga tozalaka na solidarité et surtout bino yango nazolancé appel na Sokoda bopesaka mpe mwa baconseil solidarité fo ezala na bamusicien na biso solidarité eza te isolo wana esali bien te papa na biso Chaka Kongo apère de famille aza na bakoko aza mpe na bana kohumilie bongo nazomona matanga oyo ya papa Lutumba ondire toza na besoin ya koswana te papa na biso premier ministre Bruno Tshibala alobaki déjà ke gouvernement esi endimaki bino badongolo misu bino bato boza nzinga yango napesi vraiment merci na papa na biso Luambo Makiadi azalaki pembe na poète maloba oyo balobaka ondie bamiyebaka jour baliwa na bango ekozalaka na mato ayemba mabele molunge lelo papa na biso azokende mabele mais tala bato bakoma welela bapoche na bango mpe na baintérêt na bango na batanga toza na besoin yoji te toza na besoin toolakisa biso bami na or boolakisa biso bamituka bosala baguerre na bino surtout bachroniqueur bozalaka na baguerre na bino kofinga na matanga papa Lutumba te parce que mo azalaki homme modèle bacompte rendre na bino bokosuka nango bisika bosalaka yango muto akufi c'est un homme respectueux yalo la lobarango Marius yalo barango alobi papa Lutumba ba poète père son âme papa Liolo ba artiste nyonso ya mboka ya Congo ya monde entier muta salela biso père mona eke kwa fikine ba blog eze belé papa Liolo atiki toza besoin ba compte rendre na matanga papa Lutumba te papa na biso Chaka Kongo yango na ataki koloba na katikati ya émission na biso il faut botoye baka tant lobi Asbel association lelo bakoma ko légaliser ba document l'état pesa biso ni non hôtel de ville les ali papa na biso Chaka Kongo bureau to yebité tomona kaka otambolaka yo moko na moto okotaka ba bureau yo moko lelo il y a des jeunes intellectuels yo bozaka na milliers structure wana pe bazo monaka c'est comme si un sou bakopesa aide moko yoke na poche na peut-être komisa koto 8000 koto 1500 na famille yo pe 500 tsika yango na poche bureau na yo bisike ezalaka donc yango papa il faut kozala intelligent tshaba tu bazala lelo soko kufi bana bakolandela artiste à danger au moins ko teko keneka loko amai na mungwa na mai plutôt dans papa na biso Chaka Kongo luka ezala structure moko bien structuré on légaliser ba document na parce que ngana omona batu tina nini bazo négliger artiste en danger te Asbel et ça bien on a tolo bango na émission awa eza na batu misusu to omona na ba télévision OK ko zo bango zo bela gravement malade et ça bien likanisi wana basundole balandela ete mais yo kei tongo midi pokwa papa Luka ozana soubassement
Kutoza muto yo yebani na ville province à Kinshasa. Dans hôtel de ville on a pour légaliser le structure na association to asbel na yo. Ba légaliser ba document wana ma eyebana na l'état. Soko zo mona pe bazo humilier yo peut-être bazo mona ke eza limisanga pour na terre mais association moko terre à terre. Mais pour na biso de trouver ngo c'est très intéressant. Merci beaucoup na ba cher internet nyoso balanda kibiso. Merci beaucoup na Shadrach Discored. Mon cordon, merci beaucoup na maman Rosette la fleur d'Ambour. Aimons nous vivants. Eza adage au papa nabiso, grand frère nabiso, tonton nabiso problème kendalobaki. Émission na sali yango pona sujet na ngai. Aimons nous vivants. Tolinga na tango tozana bomo ina lingala. Eza teka soki mutu akufi ya ona lobi ke bayochi na bino tozana posa na ngote na matanga papa Lutumba. Ba mituka na bino, ba futilité na bino, ba compte à rendre na bino matanga papa Lutumba te. Merci beaucoup na ba cher internaute nyoso balandi biso. Merci beaucoup na Igor Mintu Montema Denise Fabiano. Merci beaucoup na Clairbo Boula, le mignon garçon de Paris, le baby face Cash Money et le Gabana Mickey. Henri Modogolongo depuis Canada. Papa Nanga Chico Moucheni. Ya Papi Makombele, je te dis un grand merci. Un grand merci à Jean Chambaredo. C'était l'analyse sur le net avec Peggy Titan, le mission Lola Kaya Congo. On se retrouve à la prochaine. Abonnez-vous massivement na Congo Température. Bye. Mon entier, botalelanga. Congo Température, ya maman Rosette et la fleur. Nadambu. Après avoir défilé là-bas, cité Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement, émission sportive. émission politique, donc nulle part ailleurs. Pour nous avons information à temps réel. biso nyonso tobina Congo Température eyena mopepe asika yaya tobina Congo Température eyena mopepe asika